Hello la famille, j'espère que vous avez bien. Kombonanga eza mama mado ba oyo ba yobinka. Ok, akandenge na prometra kibino ke toko banda ko chaba video na biso awa na YouTube na biso pe na TikTok po ya film na biso ya mado na mutombo ezo ya kalate toko banda ko chaba video na biso ya famille ba vlog ba pranks ba biloko oyo nyonso toko kiko kochela bino awa po to sepelisa na biso nyonso na lingi bino mingi bayaya nanga bizu ebele oyo bozomona oyo nde mama mado original ndenga na lingi bino mingi bayaya nanga Nzambe pambola bino pona soutenir na bino Nzambe nanga na ebite na omona na kitambala pe oyo enani ngama mabe Nzambe nanga Ok, tolobaki ke na live na biso toko banda kocha ba video na biso chaque vendredi ata oza mosika place nini yebaka ki mama mado lelo eza vendredi akocha video na excusez-moi video na ya ba vlog ou bien ya ba ekozala ka vlog te ya ba soki ata naza na likambo moko boye nayoki pasi naza na mawa naza na koyebisa bino ke po bino nde famille nanga nalingi bino mingi bayaya nalingi bino mingi bayaya nanga Nzambe apambola bino mingi yo ya lelo ekozalaka ka mwa vlog ya mokie kaka po lelo eza ebandeli oyo na prometra ki bino kaka ke tokobanda kotia pe na sengika bino bo soutenir nga baya nanga pardon na sengi bino bo tia ba commentaire na bino bo banda kopesa nga ba conseil na bino conseil na bino nde sala ke asepelisa bino bino moko ka boye bilingala nanga eza lingala ya kobetana pe bo pesa nga ba idée mama do mokolo ya vendredi oyo ezo ya tolingi ochela biso video ya nini par exemple video ndenge ozolamba to video ndenge ya jour na yo to video ya prank to video bo banda kotuna nga video nini bolingi mais nga pe naza na ba idée nanga toko bana kosangisa biso nyonso po to sepelisa na lingi bino mingi baya nanga merci video lelo na kolakisa bino ndenge nini journée ya biso ya dimanche ezalaka ba dimanche mosusu eza dimanche nyonso te ba dimanche mosusu ndenge ezalaka tosalaka nini po mobana nanga za musali ya Nzambe ya nakolakisa bino kamwa ya ti na ndenge tokokenda église yokali solo nangai nalakisa bino nini mobali nanga azosala nde tozonga na cuisine na biso tolamba nalingi nalia fufu po église na biso ebandaka 12h nalingi mobali nanga azala na énergie azala bien makasi na temps ya modérateur nde esengeli ya nalambela fufu ya nalingi bino mingi mais légume na ntaba nalambaki yango lobi tokolia yango lisusu lelo nde pambola bino bon dimanche azo juste koloba pangoza Nzambe apesanga papa ya bien oyo eza biloko nanga nako tapanda tala nini papa nanga azosala na tongo avant tokende église oyo eza ndako na biso ya bakalulu ya baza misato ekwa akomi kuna mobali nanga alobaka mingi te po comprendre ye soki bo marqué na ba video na biso sikoyo tozonga na cuisine po tosala nazoka mwa poto nacha kama ya fufu nakotiango awa nakolamba fufu ebele te po na mitan oyo toliaka fufu ebele te ka moke sikoyo esengeli ke
na sokola basani nanga na chema nanga fufu atiki yango à l'aise. Nani lokola oyo nani oyo na kochango na nani na machine bango o lelo eza mokolo ya mobali nanga ya komodere so esengeli tokende avant esengeli tokende vraiment avant. Sokola na maboko. Ok. Savon nanga ici, nango ici. Esili. Déjà 10h, 11h moins. Il y a 10h, 11h moins. C'est vraiment. Nazalaka moi sharp. C'est moi na biso. Asu ya alobiki na ye. Aza kuna na salon. Aza kuna na salon. Sikoyo awa na chaîne ya biso ata na YouTube na awa na nani ekozalaka ba film te po ya nasengaki deja bino banda bolingaki bomona ndenge nalambelaka fufu nga nakolelaka na Congo te bayaya elambeli ya Congo nayebi yango te ka elambeli ya bato oyo bazambiene ba misusu pakanangana ya inke baka kuko sana kubidashi mwelela mujilongo wase shimayenza bujitangala kokubaluka tumunanga bija bya kafya bikwema enshima yamba yani kaje sukula nani le sulwani nonvu mulambe na nshima base kanani palikashala nisama bonye dushama beu ikala propre mais mata mosusu makenda nshali kesa me bitokumbana katena baba bonye do ojo mona nani wanis couleur wenda kama changer couleur to bana kumanya ni mama ndo mama kudanga ani yo tuna na kusomea pesa wangu kani nisomeshe hapa shuleni nenda hapa nina maya kuna yetu wase Yari Seigneur, bénissez cette nourriture, Seigneur. Amen. Bayaya Congolaise boyokanga ezangai mama mado nazalia wa na papa shishi tozali elongo tozali kokabola bomoi na biso na YouTube ezalinda kona biso sika ya bolingo pesengo Franco vlog mpe histoire en famille nyonso ezali mpona bino
Mokolo nyonso bozali kozela, kasi mokolo moko ezali spécial. Motema lobi malembe, vendredi ekoya. Chaque vendredi boyawa, tokozela bino na bolingo nyonso. Mama Mado azali kobenga bino, papa Chichi azali pene na ngai. Amour, confiance, esengo nyonso, tokabola yango na bino. Famille moko tozali awa, bozanga te vendre lingo nyonso. Nzoto na ngai na kaka soki otalika yeba te Soki ozali na mawa boyawa, okokuta esengo na motema. Soki ozali yo moko kobanga te, fami na biso ekoyamba yo. Bayaya nyonso bozali motuya, bozali parti ya lisolo na biso, tokotambola. Ok, sikoyo nasilisi sikoyo nga nasilisi apanga muziki ja nga muvala simple ya simple makasi. We have the same hair. Sikoyo apa mwana And my mommy wants to close my hair. Here's my bag with empty bag. Tamane Kitos. anavala ka kile kingi. Not this one. Mama pima kwanza kama itakwenda kama itakwenda. It's big in here. So I'm down. And no one can see. anakwenda. Latela sapato oyo. And that is my shoes. So nachaka ye gel mais mikolo oyo te po ekataka suki na ye. Let me see. Mama. Finish, baby. Take it from Zuri, abi? Mama, you see my baby Nyamba and Koyola? Koyola there. Sikoyo, suki na ye esui e baby. Mais Mako. Batela. Be careful, baby. Careful. It was just Nani my oyo? finger. Sapato oyo? See, this Oh. My shock say. this over here is my baby's. Oh no! Hello, it's me. Bayaya Congolaise boyokanga, ezangai Mama Mado nazali awa, na papa Chichi tozali elongo, tozali kokabola bomoi na biso. Na YouTube ezali ndako na biso, sika ya bolingo mpe esengo. Tranco vlog mpe histoire en famille, nyonso ezali mpona bino. Mokolo nyonso bozali kozela, kasi mokolo moko ezali spécial. Yo no me catalla con catar. Sí. Babe. Merci mingi bayaya sikoyo etata ya biso kokende église. Tokomonana lisusu semaine prochaine. Bye, ciao.